stop. Makambo yango na bosani tata nzambe. Tata koya boye te kosukola bilamba. Trop. Non, c'est pas grave. Bonjour. bonjour. Biso tovandaka na poto. Tovandaka na poto, tozakala ba machine ndaku ya kusukola bilamba. Tozakala ba drogue machine ya ko sécher bilamba, tovandaka na poto. Tovandaka na poto. So koko. Olobi baso batangi kombo na okosala. Ke biso bala poto to banga mutute. L'état papa na biso, justice mama na biso. Siko so to kufinza la toke pa mama leki na biso. Sokoko. Sokoko. Olobi batanga kombo na yote sokoko eza kombo na yote. N'est-ce pas? Sokoko. Ya sokoko. Ya sokoko koko. Oza makambo ba koko En tout cas bilope ba congolais vraiment. Est-ce que tu pona za muto riche vraiment? Place à télé mi penza zo pesa pe mise en garde. Alobi ke soki muto atangi kombo na ye, oye kokomele na nzoto na ye. Papa, wala za ba menace biso tozola ngombongo na justice, ko menace nga de mort. Le monsieur il dit avec son imbécilité, il dit qu'il va faire quoi? À cause de l'incident diplomatique. Les amis, vous partagez la vidéo yo. To se ka ya sokoko. Ya sokoko. Ya sosokoko alobi alobaki na vidéo na liboso alobi ke makambo ya kosala ba combattant soki bato ya bokechu akosala incident diplomatique. C'est comme muto incident diplomatique akosala comme susu alobi so muto atangi kombo na ye akosala nini akosala ye loko na nzoto. Papa waza ba menace ya bazobati ba menace bato ba yebilwa te osaka biso bana poto ba soto yebilwa. Papa na biso kombo na ye l'état, mama na biso kombo na ye justice. Tozaka la mama leki na biso oya pesa ka biso mbongo ya gratuit. Yo yoka lisora ba mama leki, tozala ba mama leki awa. Après justice, mama leki na biso azali RMI, CPS. L'état. Ya sokoko. Ya sokoko zazo bande boye, pardon. Pino pe bokenda kondimaka mbongo wango boye. Tono video lolenge boye penza. Azomela sepeke na pesi bino mise à garde. Bito bele pato poto. Biso pato poto ta neti na minito. Na na machine na ndako. Na eko sukola ni, na eko sukola ba oreye. Na seka nanwe bandeko. Neti ngabo. Na la machine na ndako. Na uti nanda kuna ngai na eko sukola kaka ba oreye ya sokoko moi soki yo vi na we ya kirish o viva ngo ndenge nini ba oreye na we za ndenge nini la kisa biso mbetu na we ya sokoko totala to eba ko joje yo tozwa joje maître. Partagez la vidéo ya sosokoko oza penza koko oza penza koko siko ngai na vanda na poto siko nazala lavar oyo na ye kaka po na moni bakueto oyo na ba oreye ezwangata na ndako na esikoyo soto epasite biso yo na kirishi na yo ozo representer rishi te place hotelemi ta ba fleur ya nani riche za na ba fleur artificiel te na ndako riche za kandela ba naturel ba yaka ko posele na tongo nde ba riche ba viva bongo na tongo penza fleuriste ye aye ko déposer lo ba riche bozela lano la bimba ki nanda ku tongo na tiata la belote mbebwe kauki nga bozela ta déjà biso na tongo to sto la muki to tiki bana na ba classe to tiki bana na ba classe to yeko banda vie to yeko banda vie total ekalate na okendo tala makambo reine d'Angleterre na meni to la belo ngota nema za ba bor na yemo kwa ba bo iskizenga o ba bor ya nema eza na eloko ni na katia tumekanane eza eloko ya nema bomoni ata mwana ko sauver yo o ba couleur ndenge ni ya ba maquillage mais ça fait l'affaire. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses mais la moni mbe bonangai eza ya kokauka
po to sukoli ka to vandi to latika jogging to la guerre comme à la guerre. Bon, ya sokoko tozo expliquer au makambo. Ya sokoko. Oyebi ke yo oza pauvre parce que vie na yo eza ba richité. Ba riche nde ba sidika dokolo oyo ki place so ba yebiso sidika dokolo akufela ki wapi akufa iko sala plongeon yo ya sokoko okenda ko sala plongeon totika omono na poto te papa oya pe poto te yango zolo ba bilobela mais papa oyo boy excusez ga ya sokoko oh biso to sumbaka la ba toilette tina ba lavoir papa akangi toilette na epwani ba bêtise le kaki awa toza awa toza na poto ya sokoko wazoba te wazoba makasi biso tovandaka na poto tala tosukola bilamba na machine bilamba ngo eza bilamba olata te eza ba oreiller ata Tshisekedi kuta sukola ba oreiller na ete basukolelaki yango te bakuweti bayebi na bango te ke sukwamaka tosa machine machine moko munene toche ba oreiller na bakuweti n'est-ce pas? Ya sokoko biso toyebi pasi te biso toyebi makambo ya kikoko ya kikusu te so kikuku na kikoso toyebi makambo na biso te tosukola la douche si pas la douche na salle de bain n'est-ce pas? Ya rona sokoko yo zarisha ndenge nini sokoko ozarisha ndenge nini papa to tuna yo nanu totuna ona nozarisha ndenge nini richo azalaka na ba fleur tala cheka moi vase moko boya ba pauvre lo ya ba shintok achango na coin batesiko ba fleur artificielle papa riche azalaka boete riche vivaka na richesse omona penza chaque tongo n'est-ce pas na tongo penza fleuriste yebi ke pas riche kingani tozo préparer déjà ba bouquet selon les climats selon le temps. En tout cas ba Congo bali makam topeki sarabino yango yoti boka kolokotela biso mutu azoba boka kolokotela biso mutu azanga mayele ya Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko aza riche talaka riche est-ce que riche akozala na ba makambu ya zosala atele bi peso cha bato angarde pa lobio akocha mbongo ne nage baboma batute makambo ba tirage à garde ezalaka te babe ezalaka te monsieur yaka ngala olakiso ki riche petit po bakazaka pe olati yango te papa azoba pendako bandeko ya Laurent Sokoko ozocha biso en garde lobi oche bato ke do pesa boketu mbongo bato bazalaka te et puis en plus de ça est-ce que ozocha mbongo ngo na kombo chaki peuple mokonzi na banzi te ozai kocha boketu wa yambo n'est-ce pas nde ozai kocha do mbongo wana yo moko pesa yango boketu atika ko escroquer lo côté yebisa biso papier yo signa na ye biso to yebi loi biso nyoso na poto to koma ba avocat bomani biso makambo to sala kawa eza Joge to yebi yango bien to yebi ko se défendre yo monsieur olobi obomisa bato so batangi kombo na ome osala papa masa yango ya yo wana papa masa la yebi te barisha ngo ba congolais bakenda ko lukela biso bomani sikoyo ba congolais pona mbongo ya mutu ya muyibi mbongo ya mutu ya pauvre okotele maolo comme kokumisa ye eza mawable yango na siko bolokoti mutu oyo azangi mutu na makolo azo ko lakisa beke so aza riche otela décoration ndako riche ba fleur artificielle na moi vase moko boye ya ba chinois acheli biso siko ya telemi penza ke atelemi biso to ko komiso mutu aliboma ngala kota makambo boye te mais natali yo penza monsieur tu ne pèses pas grand chose biso to ko yebi to ko doki so mutu doki so mutu ko po biso to banga na biso batute biso to banga ka l'état soki l'état tungisi biso mingi to ke la justice mama na biso awa na bapoto papa na biso l'état mama na biso nani justice après soki mama na biso so ko kate to ke social mama leki na biso o mwa ba mama leki akala bazaka gentil so mama siliki yenda ko pesa bino mbongo biso to viva bongo monsieur après ko so to uti kuna ya sokoko oza penza koko ozui peshi ozokoma pe mais c'est ta parole et puis mutu riche ça akaba mbongo ba virement ya ba agence te mutu riche asala kaba virement bancaire comme ça et ba moni ba transaction yo salaki en plus de ça yo okela ba agence o ezangi mutu na makolo boy ba agence yo sa biso ba tumunde za clandestin donc mutu ya za akokangisa pe agence wana agence yo se bradaka mani awa eza clandestin awa kaka monogram
Western Union biso tozo bundisa pe après combat la biso oyo toko bundisa siko batu wana ba MoneyGram ba Money Trans ba Western Union to tungisa bango po ba yiba biso bambongo ebele biso mutu to sala bazala il faut to banda siko combat wana pe ya ko pekisa bêtise wana siko yo so ke dotinda ba biloko moko clandestin messieurs oyepe a olobi messieurs na bengi openza monsieur te messieurs messieurs za ko loba o ya kotanga kombo na yo okocha mbongo no anje biso to banga makambo wana te to banga ngote neti boye kutu to ke no porter plainte ke yo o menacer biso ke okolimwisa biso poza na mbongo messieurs bon bois ke la la ba clair ba ker na ngeza ka mbongo te zaka esengo na bobi ke ba ebele ba olo banga na za folle oui boye ke bo pe folie ezara bien pour vivre bien biso to vivre la biso biso toza biso na ba pasi na binote ya ba Afrique wana oya ko bangisa bato ezo pesa bokecho mbongo pesa ki yo moko messieurs o pesa ki yo moko muto et puis ba fuli yo est-ce que bato alo zola na ba kofi batanga yo tuna kofi kutu totanga ka ya zaka na poto ebi loi aussi oki kofi alo bia ko limwisa muto jamais de la vie po yebi ke ko tourner contre lui, tu es un bourrique monsieur Sokoko o a bourrique biloko zolo ba wana biloko ba mafia awa ba mafia ba gang bazalaka te ba mafia bazalaka te ya ko cha bato na ko boma yo na ko cha mbongo na yo angadi na ko cha mbongo na nganje papa chala ba mbongo no modelo lingi wa bourrique wa penza mbali ya bourrique bourrique ya pas existé que toi je pouvais pas ouais big ba tout se faut ça à nombre dans l'ombre comme ça va non dans l'homme moi to loba biso tozo ka soza mystère boke choza ko tanga biso to ka si penza mystère moko boye mutu moko boye penza mais biso to mono allure na yo mais c'est tu n'as rien pour toi. Tu ne représentes rien du tout. Tu ne pèses même pas. Tu ne pèses même pas. Oyoki. Ozo représenter te biso tozali na mystère bande parce que na kosi bon comme na so na kosi. Tala ya Sokoko bozela nang. Achana ndo. Ya Sokoko. Tala ya Sokoko. Biso to olia pour la tongo bona ebi ke na oumela moi awa na osala bilamba na oumela awa déjà la yeko sala petit déjeuner la salle petit déjeuner la ngai au menu croissant tout frais sorti du four ya Sokoko ya Sokoko tala na tongo sikoyo po muto alia croissant na Congo il faut za la mwana ya il faut à l'Anthony Tshisekedi, il faut à la moine Sama Kenge, il faut à la moine Eliezer, Bake de Osomba, on va somba à place na bango poko ya kala ezaki chantilly, mikolo comme ceux qui peignent des dieux, peignent d'Iker et tout ça. Biso sikoyo, mutunyo soza la porter ko lia croissant. Kutunga na somba ngwe pas boulanger coûtera moins plus cher na ezala moi ba 1 euro. So ke na supermarché okutango ba 90 centimes ou bien ba 75 centimes. Siko nga zo déjeuner, na si na zo déjeuner croissant. Ta croissant croustillant. Tout frais. On vit à Bariche. Ya Sokoko. Ya Sokoko. Biso to doki so biso to via mbongo lote. Neti ngala yebi na ngai yote. Bokecho na tikala omona eka na matanga. Ya mwana ya Madiaka. Papa na zeko yemba ba classique moko boya à l'époque. Ya nde place na mona ki Bokecho. Ayembi banjembo na matanga na mona deux fois teke ola ke ko so sapeye na mona kala musika panza matanga ayembi mwanjembo batu basepeli biso to kokota likambo yo Sokoko to kota likambo yo siko to mela pe Chaudfontaine to mela Chaudfontaine to lia croissant et puis to zipe l'agneau Venezuela ce qui ba au raisin non so pe ebele boy ngala koma ko lia mingi bandeko na babunze biminga il faut na sala effort ya Laurent Sokoko nga kota makambo ke mena opekisa yo po koko kabiso te biso to la milimo ela tarabiso ba sala yumbe tala ka Maserati so ya telemi modèle zo loba na yo otali petit momi na yo ko pousser na Rwanda kuna to yebi basi bazalaka mais Sokoko tika na yo combat ozo sala ils a perdu d'avance kaka bato afati bazaka la bango ebelete na moni ba mama ya ba Suisse soki ba mambweni ba sepeli Bokecho tika na koloba est-ce que le Bokecho azo ko collaborer na Sokoko ezalaki en secret c'était pas un secret biso tozo kan c'est un mystère
elenge bandeko bolimbisa ngai babimaki tongo ya sokoko biso tokanisa koza mystère tokanisaki mobali moko ya mayele millionnaire moko boye azalaka na bayote millionnaire moko boye aza mpenza distingué aza so ndeni me monsieur oya mutuka mpanda oza tianana oya mpe mayele te mbongo yango ya yo osala drogue mpo na angola basalaka drogue oyebi na angola drogue etransisaka na angola makasi eutaka babrésil wana ah oui yakoya sokoko mbongo wana mpenza batangela biso yo nango yango te bandeko bolimbisa ngai biso tunu epote biso tozala na biso baboyi tozala na biso ka lolenge wana bamusu bakoya kofinganga bandumba tozala biso ka lolenge wana mais tovivaka la vie est facile c'est pour ça qu'on vous dit toujours ici n'est-ce pas notre vie est facile au moins so kutali bato baoti bazala maboko ebeba eza bato babalolaka nsima ya choko baobalola mpenza nsima so kuti mpenza mutu makolo ebeba so kuti mpenza mutu azala bamakolo moko bizarre ça veut dire apakola ya choko biso tozala pasi te ata bato bapakola ya choko bayala bango na pasi te eza sho na bango badesida komibebisa n'est-ce pas badesida mpenza komibebisa yango wana sikoyo babeba maboko na biso na poto awa machine kolave banini comment on appelle ça lave vaisselle n'est-ce pas lave comment on appelle ça nani drogue machine ya kokayusa bilamba lave vêtements machine à laver tout le monde a pas cité papa courant kendaka te sikoyo ki richesse na yo na biso kutu toyebi makambo nga na kotia ba décoration wana te na ndako na nga sokokoko na kotia te ba décoration ya ba pauvre wa pauvre type décoration faut benga décorateur d'intérieur nga kutu wana zoluka na ngai paysagiste ya kosalela nga jardin sikoyo sokoko yo za koyebisa biso ke yo soki batangi kombo no mais sikoyo yo ya kozotanga bato mususu bango baza bazoba yo muto bandi kotanga bakombo batuti sikoyo yo batanga ngo te pourquoi Messieurs, totu na yo nani? Oh, messieurs. Messieurs, biso tobanga kabatute. Tobanga kabatute. Biso bato apoto tobanga batute. Tobanga ka huissier. Tobanga kande huissier, papa na ngai. Mutuka ka boye tobanga te. Tobanga te? Biso. Tobanga kande huissier. Oh, l'État, tobanga ka l'État te. Po toyebi toza la justice. Justice eza équitable. Makamu tozo senga ba Congolais. Na moni bato mutema mabe Congolais za mutema mabe na vanda na Ya Laurent Sokoko. Biso tobanga ba tuté. Na poto. Tobanga mutute. Tobanga mutute papa. Olobio ko bimalelo po loba makambu loba la yote chisaka kuti tobanga ka ete na gouvernement le mutu yoso tobanga bango te na ba parlement yoso la tobanga ka bango te na sénat tobanga ka to pour te dire tout l'état congolais tobanga ka bango te chocha bango misapi tous les jours nde yo un individu à te voir monsieur tu n'as jamais été en Europe tu n'as jamais mis tes pieds ici même au Portugal je ne pense pas que toi tu as déjà été ici. Si tu as déjà été ici, tu n'allais pas avoir ce langage-là. Parce que c'est un langage terre à terre. Un langage à bateau Afrique. Pour l'Afrique, là, bakanisa bagoya ko intimider batu nyoso. Na Afrique, kula bakanisa mutu nyoso obanga yo poza na mbongo. Na potoza na mbongo no na cho misapi penza. Malgré mbongo na yo toko tchala misapi penza, oya kolonga kokende olonga la na justice. Bila boye bakate biso to kwa isaka banani. Biso ba fourmi to kwa isaka banzoku. Messieurs, ta bêtise ozoloba yo comme ta Portugalité pour réflexion na yo eza terre à terre ya bazoba na monita la ba fatigant ba fatigant wala bazo sepela mais boke tu tikala ko Laurent Sokoko te muto afulie eza bokechu biso toza mo na mystère que mutu moko boye distinguer net ba syndicat dokolo akobimela biso wana aza distinguer parce que syndicat lokolo c'était dokolo azaka distinguer un monsieur qui avait le savoir dans tout le domaine un monsieur vraiment éduqué. T'as ce qu'on a la live. On dit bon la linga kango. Et tous autres la prêtre humaine. Ce qu'on a kati à la voix dans la musique ya lolenge boy. Naza penga moko.
To profiter kaka. Ya Laura Sokoko. Sokoko oza zoba. Otika ocha makolo ata na Portugal te. Parce que biloko zo lobeza biloko ba zoba. Hein? Biloko zo lobeza ya ba zoba. Otika ko ya la poto te. Pardon. Yaka croustillant. Ya là tu comme ça ce que tu le cas. Tu là ba croissant la ba tongo boy. Hein? Croustillant. Maman faire. Ya Laura Sokoko azazo batika ucha makona poto. Ya ebite ka biso la poto. Papa la biso l'état. Maman la biso justice. Mère na biso RMI. RSA. Ceux qui ba mettre biso kuna toke kuna kolela maman lekie. Maman justice a bobingai. Achanga la comme fichier bancaire. Na comme interdit bancaire. Maman leki a bandi ko ça la programme. Bon, il faut que l'on na passe hein. Il faut que l'on da quoi HLM hein. Coller la terre hein. To la solution. Maman na biso maman leki. Biso to sala ba maman leki hein maman fera. Biso to banda na poto. To liaka na poto. Biloko mundela liaka yango wana. Non, c'est la musique qui est ici maman. La musique qui est ici. C'est pas grave. Si la vidéo disparaît, c'est pas grave. Et de toute façon, je suis pas monétisé. Ce qui fait que deux fois, en fait, ils vont mettre seulement le truc. Je vais écrire après. Hein? Ya Laura Sokoko. Oza penda la mayele. Papa Willy. Tala. Là, ba venina nangai. Naolia. C'est comme ça, ma pauvre poto. Tolia ka ba croissant croustillant le matin. N'est-ce pas? Nalia nanou. Si quand Laura Sokoko a lobby, hein, quand il botangi comme na ye, ako chambongo ne na je. Laura Sokoko, biso to chambongo na biso na jeté. Biso to kende na justice. To kende reporter plainte. Que ozo sala biso menace de mort. Ndoto sala. Yo ko chambongo no anje, biso to benga mama na biso justice. Akwa ko sisa biso ma solo oyo. Hein? Hein? Ah, moi bazo déboulonner kuna. Bazo déboulonner kuna. Basi ba déboulonner statut à Lumumba. Congolais za na kati ya wengenisation. Tomoni ka jibe ya muibi ya bimi ke ya za musicien. Et koza la penda jour wana papa. Yo za muibi. Jibe mpiana, tu es un voleur. Tu as volé. Oui, maman Nadia. Lui, bon, on a besoin à 100 jours. Jibe pas à Koya. Parce que jibe zaka pauvre, ouais. Jibe ka makambo 100 jours et quand il balade ba yibi mbongo ba ko pesa ye na mwasi na ye ex femme na ye yokeli ma ba ko pesa ye ba million yango jibe akoma ko sala munoko jibe to bona ke o lekaki mupepe awa non papa o pakoli choko comme tiko pakola ba gloss ya basi to mona ki yot ozoni ngo o maintenir moitin hein papa jibe mpiana on t'a vu il faut arrêter ta grande gueule pue jibe mpiana on t'a vu ici comment au bête là qui awa Jibe, to moni yo modèle au bête là qui papa. Hein? Tika lo fundu to ebi mbongo na yo ba soraya ba yibi. Un papa malveillant, o tindi o zui mbongo ba congolais ya muyibi, o bana no ba leka justice. Un papa comme toi, tu devais d'abord te cacher. Aux yeux de tout le monde, tes enfants qui sont encore, qui sont peut-être, elles sont majeures, mais elles ont encore tout leur avenir devant eux. Mais des voleurs qu'on les a traduits en justice. Dans le battu ba congolais comment bozanga soni. Congolais, comment bozanga soni boy? Hein? Ozui penza mwana na yo ya muke ba memie la justice Congo mobimba monde entier mobimba ba ebike bana wana ba traduire bango la justice mais ngana zo comprendre te comment beaucoup za ba papa mabe hein comment beaucoup za ba papa mabe lolenge boy hein bo c'est anan hein mbongo muyibi jibe mpia yo za ikolo bali susu te okomi ko pakola ba carolite po ebima moi bien okomi ko pakola ba gloss po yeba ki kembe bona ko tika la noir. Tomoze komona yo tokomi kobitu na ozalaka muto alolenge boye ou quoi hein ozalaka muto asimanyima mabato manyima oh papoyo okomi ko solo lo yenge juste pour de l'argent sale lelo jibe piana yo okangama na kisasa ti ozako ya na poto yo ozako ya na poto te yo obebisa ba vie bana bato awa ba mususu ba se retrouver ba sans papier na Congo kuna o bwakisa bango ongito lo bana mutema mabosa nango muyibi ya papa ozata na sonité akwa koloba makambo mais mbongo yo zo vivre nango mikolo yo mbongo yo zo ezo peso trouble eza mbongo ya muyibi ti ba Christian Tshisekedi ba pusi yo pembeni ozo convivre kana mbongo muyibi un monsieur Jalelo toute ton enfance tu as vécu dans Jalelo lelo comme isusu muto Jalelo
To tu na yo nan. Yo zai ko pakola choko awate. Yo zai ko cha glossité. Tala oyo. Hein? Comme les agasusu nani? Jibe nani? Tala jibe mpiana. Oh, ozo pe ko loba buzoba. Eh, les amis, nous on peut danser. Oyebi nga na chaka banjembo papa wemba pourquoi? Na chaka banjembo papa wemba pour papa wemba jamais papa wemba tira ko sala bras de fer na ba combattant. Parce que papa wemba avait compris. Bokende ko yoka banjembo ya papa wemba. Ata ba question wala batika jamais ko sala ba comprendre qui message, bazala lucidité. Papa wemba c'était un gars très intelligent hein. Papa wemba zaka mayele. A comprenant les Camerounais, les combattants, les patriotes, les résistants. Papa Wemba a compris ça. Il n'a jamais fait bras de fer avec nous. Il n'a jamais fait bras de fer avec Batou. Au contraire, à Beta Baomesatom, Neti Bino Boyoka Kamakambute, Neti Bino Bo comprena Makambute. Boabi Keliwa Papa Wemba, oh, il faut tout le gouvernement Yabakabilawana. Oui, tout le Bango Liwa Papa Wemba. Papa Wemba avec la lucidité, Boyebi Bandeko. Zela. Na posta qui émission moko le kala qui lobby awa et pas Fabien. Un opposant rwandais, il est en train de nous rappeler même les histoires que nous les Congolais avions oubliées. C'est pathétique. C'est pathétique. Un opposant rwandais qui était ambassadeur, qui fut ministre dans son pays, a opposé à Paul Kagame, a rappelé biso makambo, biso ma Congolais makambo to bosanaka. Na makambo lobby biso to zo bosana. Boyebi na pardon, na Congo on est comment ceux qui Congolais are conscients. O alingas abongisa taba na quartier boyoke wana obandi kote ya bakuluna obandi ko koloba makambu o ezo sala ke batuba bazonga na nzela kalate babomi yo ba meurtre moko ezo le kanana kisasa wana bande ko boko comprendre te tous les gens conscients o baza penza de cœur na peuple o bazo comprendre pas si ya peuple o bi ke bazo liquider bango oh papa fils et quoi langa hein. Bazo liquide batukuna ya kosakana te bako saboter ata mutuka na yo ba bomi yo ba limbisio oke kote moko boke osala ta bilanga ke oui obimisa ba masangu baye bazikisi masangu. Les amis, ce pays là est asphyxié à niveau moko boko comprendre te eh chituka muyibi atia bala na ye o engala ko linga te mwana nga kendo ko yiba na ko linga makambo wana te. Jamais de la vie. Eh, nga ezalaka moni bala nyonso bazala baba bala mususu bazalaka neti nde mazaka maye azalaka mayele. Je me suis toqué na eka na magasin boye petit abenda penza azwa chocolat. Et tozo matala mutu kazo la kisanga mama chocolat yango na zui. Gabina bazwa kate. Les amis, j'étais déjà parti. J'étais à côté de la maison. J'ai dit tete likamo la otika ngote. Pour ceux qui na tiki, organisa ke biloko nyonso ezala magasin il faut azwa. Na beta penza demi tour. Tozonga na magasin wana na ke koloba na kesi na lobi mwana nanga azui chocolat au bunti azui yango wana tofuta kite ala kisingai na moni ba noué so babandi ko sekabi on a ça souvent. Je dis je le paye na bas to salier moral na lobi non tu peux pas prendre. Quand tu prends tu demandes à maman. Jamais mwana wana akota na magasin azui eloko avant que toi si bazo tuna maman je peux soko yebisi demain atiki. Comment ça se fait ma papa et ba congolais bandimaka muyibi yango bozo boko la bana miyibi bazo vivre muyibi makamnyo seza muyibi parce que bino boyebi côté la tolité mwana yibi mbala mimbale mbala liboso otiki mwana koyeba keza bongo eza ba message tala ba jibe wana zo vivre na mbongo ba congolais à 100 jours yo pe oza la katiti yo pe fale kolanda mbanda na yo na kasho yo pe toko tia na kasho kolanda mbanda na yo bokozala na cellule voisine era mida kokota kuno zo kapenda ba osale biloko comme ça ko soit yo bien muyibi tala ekuna muyibi to kangisa yo pe oza la kati okomi oh moi jibe aussi la kingala oza isu na mbongo te apart nda kuno oza ko vanda oza na eloko te papa hein nani chituka ozala ki susu na eloko te chituka oza ki na eloko te chituka oza ki susu na eloko te papa. Oza na eloko te tomoni yo awa kaka après ba 100 jours wana okomi koloba okomi koya ko bima parce que basi ba fulaki yo soki toke kolanda na ba extrait bancaire bon neti na Congo pe ba cash tambola kanango peut-être ba pesa ki yo en cash soki toko tala na compte na yo bien na sembetu na yo po ba bomba bambongo na sembetu n'est-ce pas toko mona mbongo 100 jours ezakuna yango vivaka nango lelo okomi kolia pe mbongo ya bakatanga wana ba Christian Tshisekedi po za mulanda ngulu ya Tshisekedi ya Christian Tshisekedi concert après ce bobini concert changement ya mboka ngwe ko banda ekosila kan salito bozo vanda nango boza la bovanda na ba Montfleury boza la bovanda ka bisika ni botambola kaka neti ba congolais nyonso boza ba pauvre bovanda na saleté
Oui, oui, vous vivez dans les immondices. Les mouches, batambolaka partout, hein. Mouche ba pona frontière te mouche ko uta na nzela wana ya ba toilette wana akoya ko lie pa na yo. Hein? Mouche ko ute pas voisin ya pauvre akoya ko vendre la beefsteak na yo et rezo la barbecue messieurs, c'est ce que vous oubliez. C'est ce que les autres ils ont compris. Hein, les Congolais, c'est que les autres ils ont compris que s'il y a des pauvres, les autres ne vivent pas bien, ils n'ont pas une vie quand même et une hygiène de vie adéquate. Ce qui fait que leur mouche qui quittera leur caca là viendra sous mon beefsteak. Alors on se doit le devoir de faire de l'ordre d'abord pour tout le monde. Même si tout le monde n'est pas riche, tout le monde sera propre. C'est ce que les autres font. Hein? Chituka, comme on a dit, Djabedel, comme on dit Chituka. Neti Chilombo, Chituka, Ezape Jibe Chituka. Chituka Vandawana. Neti Ngala Zamujinga. Ngala Zamujinga. Yes, quoi Zanan? Yaza Chituka. N'est-ce pas? Oh. Bota les langues bateau. Baninga va comprendre un système que oui, voilà, si on vit à travers. Parce que, écoutez, les amis, on va vendre la ma campagne. On va vendre la Bazana Banda Kumoko. Tat. Chikanye. Bandeko. Oh. Et donc, les Congolais comprennent que oui, il faut aménager. Il faut aménager les choses parce que la mouche du caca du voisin, là, le pauvre, il viendra sous ton beefsteak et ça sera nauséabond. Il y a un peu jibe a kondagate, jibe zaka na libumu tonda ba nyama wala bazaka la kati ya ba mabumu ya ba mouche. Jibe tonda libumu ya ka munene te e azaka na libumu munene. Ozomo na libumu wana eza ya propreté, eza libumu ba ascaris. Pour la nuit, il faut prendre un environnement mélangé avec tous les pauvres lots, avec tous les caca, avec tous les égouts qui marchent, les faux sceptiques. Oui, vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre. Erokobima, paysage à malongate. Saleté na saleté. Makelele c'est makelele. Ba klaxon c'est ba klaxon. Oh, jibe libumuno, eza la bascaris ya ba pauvre. Et encore yo mona na ko liaka wana donc ba mouche wana ba tondi ta bascaris yo faut ba nomela ba décaris hein. Banda komela ba décaris, jibe mpiana. Po bilobela na yo pesi au trouble, papa mouyibi, papa receleur. Tu envoies tes petites filles aller voler. Oh, et tu prends ça. Et c'est pour ça que tes enfants ne te respectent pas. C'est pour ça que ton fils là, junior, ça m'a tout bien te, hein. Na on la émission, un garçon, olé, manque d'éducation. Pour ça, l'éducation, madame Moutin, tes filles sont des voleuses. Des petites filles voleuses. Hein? Et tu viens l'ouvrir, tu devrais te cacher. Tu devrais te cacher. Ton fils, il est éparpillé. Oh, mon appétit, moutou et ça la bien te. Mais si on a compris de te, net, moi, na mené à wana, yo, moi, na mené, il faut boire junior. Il faut boire, papa, n'a rien qu'on dit ma bêtise, wana te. Comment est-ce que les enfants ici n'ont pas de bonnes bases? Hein? Nous, on vient crier ici pour qu'on donne de bonnes bases aux enfants. Un enfant JB et un enfant NMLA ne peuvent pas aller en mariage. Ouais, ils ne peuvent pas aller en mariage parce que MNA avait de valeurs. MNA, c'était un monsieur qui était éduqué, instruit. Il ne peut pas aller. Pourquoi ta musique à MNA wana? Est-ce que ça va musique qui n'est pas JB piano? Osama na mutu peza zo sala makamuna ndenga ki intellectuel. Si comme moi na zoba ya mwasi ya MNA akenda kokota libala et pas moi na JB. Mais ba mariage mususu il faut to telemela kango. Et ça non lieu, il faut pas exalater parce que oui, et ça normalité. Moi na MNA à cause na moi na JB te. Yo moi no, moi na ki on a poto moni mibalité. Hein? Au moins qui mibalité, papa la place a tourné la carte cercle à 10 millions de fois à cause de toi. Ta grande sœur ne t'a pas conseillé que ce n'est pas de bons mariages parce que déjà c'est un couple, le parent ils sont les amis, il faut total à Makambouana. Hein? Il faut total à Makambouana. C'est pas normal. Moi na mené ya maman, boya moi na wana ko baby sa vie na yo. Ako baby sa vie na yo, junior wana moi na jibe mpia na cause ya mobile na yo te papa maman na ngai. Kende bisika mususu papa na pesa bino éducation mususu kende ko kaka banzembo papa na yo okomona que ça n'a rien à voir avec JB Mpiana. Même si ton papa est décédé tu dois t'inspirer d'autres choses, il faut réfléchir grand. C'est quoi pour ça qui ça qu'est-ce qui se passe ça ba mariage moko no lenge tina te bon vandi pe JBP ayebi ke azui moi mpv po ba to neti ba emene ya wana ba JB bazai ko bangela bango musika siko na minito arobia na zui esprit. Et tout ça, c'est manque de spiritualité. Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Moi, na emeneya, na moi na jibem piana, ba cause à la thé.
Ah, même comme ça, et ça, mariage non lieu. Bande ko fa botala ka place botika bana. Yango bozo mona ba botiki mwana, mobali moko boye, abandi ko yebisa mwana mo bande ko makambo ngala yoka kana ebite bino nyoso soke shoka ka bino boye. Bande ko fo boye baka ba famille ni bozo kotisa bana. Oui oui, faut to landelaka. Famille ni mwana na azokende kokota libala. Na moni tonto wana bazoswana na mwasi na ye na TikTok. Azolo bana mwasi na ye yo na balaki yo awa. Uzaki na zemi ya 2 semaines. Toke kolongola yango. Mwasi yango pe lobi okosi. Bazoko swana. Okosi. Ngana sala ki dumba te ya lobi oui. Ba oswana pe ba balancer yango. Eza buzz. Mais buzz alolenge nini wana. Est-ce que vous pouvez tolérer un gendre de cette catégorie là? Un papa comme JB Mpiana cause la bokilo na yo. A cause bokilo no te po atinda bana na ya basi batu nyonso ba protéger bana na bango abasi atinda bana na ya basi ba kendo yibele mbongo ba memela ye mbongo azongo pe avec tout honneur et toute gloire et aujourd'hui commence à ouvrir sa grosse gueule, n'est-ce pas, qui n'est plus glossé parce que comme qu'on lia moi bien nyonso ezo kende bien papa o amu yibi eza ba mariage ebele bande konanga ceux qui moi na memeli yo mobali na poto awa il faut oyeba boko toye na nous famille on a boyeba eza famille ya lolenge nini éducation balobi te na matière d'argent, matière de valeur, matière de moralité. Oui, moi je vous dis la vérité. Matière de moralité, pas en matière de richesse. Pas tel Laurent Sokoko à l'obi azana mbongo. Si comme moi na noke ko bala mobali neti, moi na Laurent Sokoko. Hein? Oh papa on a ko bimali susu awa eko yebisa biso buzo ba ke oui voilà. Ye aye Laurent Sokoko. Moi na Laurent Sokoko ozana éducation kaka neti ya papa na ye. Dans la minute, mais bientôt là, pas besoin de tika été. Si on a continué, besoin de tika été à Obandoro Finga. Donc ça veut dire éducation et à Laurent Sokoko et Zamalamute. Et Zamalamute. Donc beaucoup tika moi na bino keko bala kapo, balobi na bino kazala kana mbongo. Biso pe tozo mona awa mbongo yango ezate. Il faut boye baka place moi na balobi na matière ya mbongo te. Ezala bato bazanga mbongo, bazala bango batu modèle wana be bazala moralité. Bazana éducation de base papa azo sacrifier bon on a une éducation le peu qu'il a il sacrifie ça au service de ses enfants pour que ses enfants aient une bonne instruction une bonne éducation de base bino bokenda kaka kotala mbongo botala moi na emene à cause à la jamais na moi na JB ça c'est niada c'est net c'est vraiment calé et je le pense au plus profond de moi si ce monsieur là était en ville allait refuser cette relation là ouais parce que papa wana emene azaka quand même na éducation azalaka instruit azaka na logique na ye. Hein? Neti bana papa wemba ba baby sa bangwe pa mama Amazon. Bana papa wemba ba baby sa bangwe pa papa ya mama Amazon. Po papa wemba zaka kozala zala te, mama mabe atikala na ndako baby sa bana. Ti lelo oyo ba normalement bana wala il fallait bazala au four et au moulin. Ya kosala ba spectacle, ya komeka kosala ba comment kosala ba musée neti moi oh ya juin oh ezoya eza moro papa wemba kufi na juin awa il fallait ba telemisa kombo papa na bango e ba kende na ba tableau ya papa wemba ba kende na boy n'est-ce pas hein mais banango sans éducation ba vandi na bango nga na kobanda ko promouvoir makambo papa wemba hein na sengi bino penda ba jonyondo soki banani na banini oyo soki boye ko tuna nga likambu to ko kende pa mama na biso justice parce que bino bozolinga ko éteindre feu ya papa na bino bozolinga ko éteindre starmania ya papa na bino parce que mama na bino za éduqué mama na bino zo kanisa kaka mboso a introduire pa Tshisekedi Amazon ake ko kote pa Tshisekedi azu eloko nini yepe ba ko kote se ko yemba les 30 mama Amazon oko yemba pe les 30 na kati ya stade du martyr. Yo yebite ke mobali na parcours monde akenda ba Japon ba tie bien na ba Tokyo ba bien na ba Osaka na ba naza maki soki na za nini machin ba yeba papa wemba kuna na Kazaki ba yebi papa wemba kuna yo ko se limiter place oyo yebi keza place politique parce que Amazon azakale ki amboso hein ah Tshisekedi ayambie ba pesi yo 20 000 ba pesi yo ata 100 000 yango mama eko sale lo nini et au sale lo nini ko sale lo côté et pourtant bozana ba œuvre ya mobali na yo bozana ba bilamba ya mobali na yo pourquoi bokoza maele te où sont les photos de papa Wemba où sont les clichés parce que papa Wemba c'était pas un bel homme hein? C'était un bel homme de corps mais du visage azaki pe na ba charme na ye moko boy mais au tali ba cliché sur papa Wemba même sur na ba vinyle wana ngala zo mona pas na biso ya papa Wemba ozomona que quelqu'un qui dégage quelque chose. Oui, son papa, il était super photogénique. Il dégageait quelque chose. Tu regardes papa, Basoka Telemi, Abeti moi Babilo connaît Boé. Ezaba art. Mais pour ça, Bandoki ou quoi? Moi, je me pose la question. C'est quoi cette mère indigne?
C'est quoi cette mère indigne à niveau oyo? Hein? Ozo que de kolanda ba politique. Oyebi que Tshisekedi ko sauter. Si ko kolanda sous nani. Place on a mboso ko za sous wana te. Po mboso eza mutoto ko tia na prison. Mboso neta ko za sous makasi te. Po mboso bandana Mobutu. Mboso akela Kabila père, akela Kabila fils, akomi siko na Chilombo. Mboso yeto ko kanga ye kaka boye. Parce que ye eza peine perdue. Mboso ifo ko kanga kama boko boye, ko tia scotch na munoko to vandi siye. Era billet to pesiye avandi. Parce qu'il ne vaut pas la peine. Au lieu de promouvoir l'œuvre de autre chose, n'est-ce pas? Aux autres de kolanda ba politique. Maman ça ba langage moko ya ba mal éduqué. Non, côté à papa bakunda ba pesa biso 1 hectare, mais mikanda ici la te, mais maman, yeba que 1 hectare wana soki politicien mususu ya zo ba ye akope otola. Non maman, eza ba biloko mususu, il faut qu'on la prévoyant. Faut pas être avec les politiques. C'est qu'on vous défend, vous les musiciens, vous n'avez pas encore compris. On défend aux gens de s'associer au truc là parce que ce sont des gouvernements malfaisants. Ce sont des gouvernements qui sont voleurs. Ils font beaucoup de mal. Mais là, il y a besoin de s'afficher dans bango. Parce qu'on vous parle ici, vous ne voulez pas écouter. Et vous n'avez pas compris les messages. Ba musicien mususu ba tele mela makambu. Mboka na bango esi kwama. Ba Afrique du Sud wana ti ba musicien ba mindele ba Johnny Claire. Dotozo mona bango bazo yemba ba Asi Bonanga, bazo yemba ba makambu ebele bele wana. Pona nini pona ko libérer Afrique du Sud. Ba Miriam Makeba, tomona katiba mususu ba Alpha Blondy bazala kawana. O kuto akufala kidube. Eza batu o bazala ki tozolo bana bino teke o boke de koyembe la biso bozala kaka bo se dissocier na batu wana bolo baka vérité parce que boko takaba interview na bino bolo baka vérité te. Boko kumisa ba gouvernement, boko lo ba makambo eza malamu au lieu même de se taire. C'est ce qui nous dérange. Nous, ce qui nous dérange, parce que vous n'êtes pas des vrais patriotes, parce que votre voix porte, il porte grave. Vous pouvez changer les choses. Oui, mais vous avez tellement peur. Oui, vous avez tellement peur de dire la vérité parce que vous contentez de miettes. Et pourtant, boza la ba œuvre d'art nabino, ba droit d'auteur nabino, ba kopesa bino, boza ba zoba. Yango tozo bisa bino, biso toko futa bino, ba droit d'auteur. Bota la bato bazo kufa. Bato théâtre. Mususu akufi en accouchant. Est-ce qu'une personne, tout le monde qui awa, mususu autai kokufa koni soki mama YouTube autai kokufa soki Angelica. Awa sko oh fi wala mususu akufi eza manque de soins. Manque de soins ou manque de dépistage à maladie songolo. Maladie na lobi sida te. Sida na Afrique ba yebi yango ba sala ba test bien, ba test ba laboratoire ezali. Azaki peut-être na maladie moko boye o bazo yeba ko détecter yango te akondi azoko kate maladie nyonso ekondi saka mutu. N'est-ce pas? Ezaka ka sida mutu ekondi saka mutu. Ba maladie bele ekondi saka batwa. Ba thyroïde ekondi saka batu, ba cancer ekondi saka batu, ba maladie ebele zaka ka sida tende ko si sonzoto. Congolais ozana ebo. Siko mwana mwasi wana akoka kozala peut-être ata na cancer ya colon. Akoko ko développer ta cancer à estomac. Net eza dépisté te akolia ndenge nini. Akozala makasi ndenge nini. Bino makamunyo sezaka ka sida, makamunyo seza sida. Non, ce n'est pas normal. Oh mususa uti kokufa na zemi en accouchant. Est-ce que c'est normal une star qui meurt comme ça en accouchant en couche? Biso biloko wana tozolo ba yango wana te. Wapi mama di mama? Pourquoi kende ko bota na hôpital ya mama di mama te? Boyebi bandeko. Hôpital ya mama ni mama, batu bazala kuna te. Batu bakoma kokima parce que ba soin eza bien te. Basala ka soit disant ba kisi na bango moko, basala ka makambo ebele kuna, n'est-ce pas? Oh, ya mukolo aye, ya mukolo aye, ya mukolo aye. La cabindaise, ya mukolo. Na la dio na tongo, tu as raison. Mutoko bela, maladie mususu, mais akondi. Bino eloko bangi saka bino na Congo wana ezaka ka sida. Ah, les amis sida za lango problème te. Eloko bomisaka batu na Congo et bomisaka batu moralement na sida parce que ba discrimination. Soko oyebi kaka état sérologique a muninga zaka na sida et comme bo simba kopo na yete. Bo asala boyete ye kutu ali na sani na ye akotike la bino te eloko ebomaka batu ebele na Congo yango wana. Discrimination soko yebi muninga na kotonga tonga mais normalement sida wana pote bomaka mutu te. Na sida we bomaka mutu te. Soko oza dépisté ozomela bakisi na yo et puis bakisi yango koma pété. Po bolandaka te Congo lo liko s'instruire te. Bolandaka te ba journée mondiale ba sida. Boyoka évolution makambo sida. Et puis soko yo yebi ke balali yo bien te. Tolo balabino kaka po ngala ha kolobaka nyonso bo eskizenga na vandi. Machine ngeza ko tourner. Na temps. Na au moins 1 heure. Il faudra que la Queen Mada ba manifestation et banda d'ici 10 minutes. Il faudra que la histoire ya reine d'Angleterre.
C'est pas que j'apprécie, mais je dois me nourrir. Je dois comprendre comment est-ce que... Pourtant, je connais bien cette histoire. Eza elo ko bazo commémorer kuna et pas à la cabindaise. Lelo eza 70 ans des reines d'Angleterre. Donc, ma documentaire eza kuna ko sakalate. Bazo celebrate. Nga il faut que de Kolanda, là y a ba histoire pour moi-même, pour m'éduquer, pour m'instruire et pour m'inspirer aussi. Oui, oui. Oui, oui. Eza bongo. Hein? Nalobi boy, sida, na vanda na expliquer bino makambo ya sida. Po kongola mona ka dramatique eza kaka makambo ya sida. Sida eza drame te. Sida bazoka ngo te kaka na ekobo. Oh mama jo alobi bato ebele. Ah, bato combien biso nyonso ya moko to mi pesa sans préservatif, oza sûreté, OK kuno komi ko déprimer. Soko lali na mutu oyo monike. Soko lali na mutu oyo yebi sérologie na yete ke azala ka malade, azaka porteur et tout ça. Tu peux aller à l'hôpital, bako pesa yo kisi. Bako peso kisi moko boye dans les 78 heures pour la arrêter que on développer sida te. Bino ba congolais nde boye ba makamute. Oui oui, eza na kisi o eza plus dans le milieu hospitalier. Ce qu'on a doute en cas de viol. En cas de viol, en cas de doute, au cas que de l'hôpital au lobby, ah, ngana lali na mutu moko boye, na moni peut-être que aza cause à la maladie ou quoi que ce soit. Bako peso kisi moko dans les avant 78 heures on développer sida te. Boye ba makamute. Vous connaissez pas les choses, Moutoyer. Il faut dans le Bamalène. Vous connaissez pas les choses. Sida. Sida, mindele silisa sida ngala. Moutoua sida vivaka normal. Avant dit 30 ans, 40 ans, les kikutu yo. Yo zanga sida. Hein? Yo zanga sida, moutou moussou koya penza zana sida na ye. Toye baba Magic Johnson. Moi, moi, si moko boye. Charlotte Veandre. Allô? Hein? Valandré, Charlotte Valandré. Moi, je suis sida à 23 ans. Lelo a comme à 53 ans. A comme et puis yé, greffa de cœur. Azo qui peut maladie à cœur, longo lié mutema, bazui mutema mutumususu. Azo vivre à 53 ans. Et ça, toi sida, bota car sans que moi, na bangoise à la contaminer. Le problème, il faut seulement juste se faire dépister. Il faut connaître son état. Pour ba congolais balingaka makambu ya nini te mutoyer na loba doucement congolais yeba ko se faire dépister te au moins ceux qui a zui yango alingia kabela batu mususu boyebi pourquoi bo vivaraté boyebi pourquoi bino bo vivaraté parce que nga oh monsieur nde musala na sala kano nazo sala ngo na ozela ba client ba ya boyebi bino ba congolais boyebi comment boyeba ko vivre te yo soko za na sida okomi koyoka kanda okende ko contaminer baninga non nde place yo kozwa ba microbe nde place okoma na ba problème ebele soko zui sida vandanan. C'est vrai que mentalement psychologiquement c'est lourd à porter ce genre de choses parce que on nous a raconté des histoires, on a vu les gens mourir avec, c'est compliqué. Soko zui sida vandanan. OK pas ba professionnel ba médecin, OK pas ba psychologue. Bo sololi ba koyebisa yo ke boye ba ko remonter yo et pas ba mama Joel ba kutu ba futaka ba to sida mbongo ebele ba bondela bango makasi et pas ya Queen Mada ba futaka ba to sida makasi ba futaka bango mbongo ebele yo siko soko zui yango boye ozoyeba ko se maîtriser te ozoyeba ko se maîtriser te obandi ko kabela batu nyonso siko yozo kan sozo kabela mutu nyonso azaka pe a contraka sida te po bino botanga ka te. Bino botanga kate ebele botanga kate boyebi ma développement et le côté mutu nyonso pe ezana bato bazaka na ba virus bazana ba globule blanc ya makasi ata lali na bato sida ozoango te surtout en Afrique surtout ba Masai parce que sida te et puis yo oko lokota ba microbe soko za na sida comme ko lala na basi OK boyo lali OK boyo na lali ozo lokota ba microbe mike yango eko boma yo avant. Oui, sida ko boma yo avant pozo kende ko la na basi mususu o bazala ba microbe na bango songolo boye ozo kende ko contracter ngo soko za na sida oza na vie na yo hygiène ozo lia bien ozo mela bakisi na yo bien ozo landa makamuno bien o kozala kutu détectable te on ne va plus détecter même le virus là-bas tu seras une personne porteur sain tu portes oui on vous dit la vérité oh congolais soko zui sida eza agréable te. Mais ce n'est pas non plus la fatalité. Essaye de te conduire correctement. Et puis faites vos dépistages. Si tu as toi poto, ok, que ça là dépistage na yo. O yebi. Mieux c'est ceux qui ba yebi avant
bakopesa bakisi avant et okokoma na ba stage ya ba sida te sida ezalaka o contracter virus HIV na expliquer bino nga za moi na médecin na lati sikoyo oyo eza blouson ya savoir nga moi na médecin biso papa biso éduca biso makasi yango nga mama Gisèle na sensibiliser bino awa makambo ba cancer ba utérus ba cancer ya bassin nga mo na sala ba biloko wana ngamo na sala ba biloko wana biso sida wana na ndako na biso mama na biso akolisa biso azaki asalaka na banque de sang bandeko mama na biso mukonzi ya banque de sang mama na biso azaki kosala na banque de sang aya ba poto ba formation ya ba sida wana et puis mama na biso alobawa a prechaka mama na biso a prechaka ya kosaka te ngala monétiser page nanga kala te na ko monétiser ngona nkope na kanai na monétiser ngote ngana yaka po na mbongo te na yako fungola bino mutu mama na ngaza azaki infirmière cadre ya banque du sang mama na nga mama abokolanga donc biso ba biloko wana to yebi yango ba avortement ba boye toza ko ya penza papa la biso aye penza na vidéo ache chanka bovandi wana bozo bazola exabino ki tala avortement neti basala kango bozala prudent bozala boye oh les amis biso bakolisa ngai connaissance na ngai uta Afrique. Ce que je vous raconte ici, ça vient d'Afrique. Connaissance n'a pas en Afrique. Papa la biso zaki ko initier biso na makambo moko na komo mona penza papa la pesa ka vanguardiste papa nga zaka vanguardiste penza papa boko la nga zaka vanguardiste oh pesa mwana epo epa akufaka awawa na moi oyo papa la nga akufa moi oyo zape moi papa na nga papa oyo papa apesa nga connaissance na médecine apesa connaissance agronomie apesa connaissance na vétérinaire apesa nga connaissance bonjour papa langa pesa nga grande connaissance papa langa bobo kela papa langa baker médecine apesa lesa biso biloko papa la biso lesa biso biloko médecine osakana te après sikoyo atoke na ferme agronomie alesa biso biloko oh, qu'est-ce qu'on a fermé à bilanga agronomie après qu'il a besoin de médecine vétérinaire zaka ya banya ou te na bamboa vétérinaire zaka na bangulu na ba lapin na ba soso papa la ngaza ka sa père azai ko lumba bien yango mona biso to somba pa parfum to mona papa la biso zalaka na parfum na ye Armani Aqua di Giorgio papa biso siko to zo yiba parfum wana to kepe cha alakisa pizo penda kumvuata propriété de makam mama mafuta bien papa biso so pakola ba authentique azaki na parfum na ye Aqua di Giorgio des parfums papa la biso siko biso tozo yiba parfum siko kana soki na yibi na pompe parfum papa mikolo na ta soki azo benga nga na kolinga kokende te na zo banga kya koyoka nga solo ya nanga moko ayeko yebisanga bi non il va penser que c'est lui qui sent comme ça quand il t'appelle il faut partir bon la c'est moi je me suis parfumé non elle me dit non il va pas sentir il pensera que c'est lui parce que c'est son odeur il va penser que il va pas nous repérer nous on doit continuer à mettre son parfum biso to banga papa la biso te kazaka muto bakisi aza Rose Christian biso ba boko la biso neti bana biso ba boko la biso bana penza to sape makambo bobwana bokoti po botali gauche à droite chambre eza polele ya papa okoti penza ke tia yango la to koma la ba passion oyebi penza okota penza la parfumerie oui faut to yebisa biso ba indika biso to za ba tumususu te éducation de base ezali to sala pe moi ba erreur na biso akimwana mon papa na uti musala beta mino bobeti penza karaoke oza moi papa nanga kufa ki pe awa na juin bon c'est la vie c'est la vie na so yebisa mino makambo ya sida oyo bandeko soki omoni ko lali na mutozo douter oza na ba doute te kende ko se dépister avant les 78 heures kende ko se faire dépister avant les 78 heures kende kuna na hôpital soki ba moni ke papa ba ko administrer ki sumoko boye ki si wane ko sala ko développer sida te après un mois ozongi batali ezate oboni na ba hôpital ba erreur pesa la komona pe infirmière pe ko sala malaga ko sala mégarde moko boye ami chubi eloko ya muto sida ki si ezali qui c'est Ali ba congolais boyebité au lieu qu'on va se morfondre genre oh je veux mourir je veux faire ceci non tu vas pas mourir va à l'hôpital il y a les médicaments qui arrêtent ça parce que sida eza maladie soko komi déjà ko développer maladie moko oyo e komi ba globule na yo kiti makasi ba globule blanc na yo kiti makasi
Si on développer maladie, on peut comme un stade à sida, peut-être qu'on développer comme une zona et patati et patata. Maintenant, oyo kinga, maintenant, yo. Ce qui aux stade il y a HIV, ce qu'on s'en va qui si na yo bien. Attends na R aussi comme une sida, ou yebite pour yo que se dépister. Problème est ba opeso ba kisi pour ba pesa ba globule blanc na yo na ba globule rouge et comme ba kasi o longwa stade ya sida ko za penzo koti na stade ya sida ba longo lio na kati ya stade ya sida ba tio sikoyo na stade ya porteur uzongi HIV siko na HIV orozo mela ba kisi na yo ba trithérapie na yo et comment ezali sous lourté quand les aki ba 20 médicaments mikolo comme aka moko mususu pe omeli kaka une fois par mois. Les amis, ce n'est pas la fin du monde. Comme vous prenez ces histoires là que c'est la fin du monde, c'est pas bien. C'est pas la fin du monde. Et puis ne contamine pas les autres parce que toi tu te connais. C'est pas normal. Quand tu vas aborder les gens, tu dis seulement que Ganaza na sida et ça est l'autre côté. Olobi ozano na sida. Écoute ça bimi na munokono eza susu na ngalate ya kotonga yo moko alobaka ngo tozo kamwa ba koloba ngo une semaine esili nango. OK ko lula moi so yebi c'est to se protéger parce que ngala zala kaboy. Oyebi ke ça la mutukuta ovanda na yo na ndenge ya honnêteté. Na mawata comment que tu es un homme ou tu es une femme honnête. Soko kuta na mutu bien. Oyebi c'est penza que non il faut qu'on se protège parce que ngala zala awa na za na nyata. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on ça là dépistage na yo pour que tu ne me contamines pas et patati et patata pour yo ngalaza plus ce qui yo na sida, la personne qui a le sida, la personne est plus vulnérable de contracter n'importe quelle maladie, maladie à Mickey wana et comme elle est ngando et comme elle est belé. Tu vois, yango wana mobile wana pe fois que de ça la ta oza nangote, il faut ça la test na yo belé, so ko za la maladie vénérienne, maladie à modèle wana ou je ne sais pas quoi, tu dois aussi. Les amis, c'est pas parce que oza na sida vi na yo baby hein. C'est pas parce que oza na sida que yo okobota te hein, okobota na yo. Mais omiyeba nde, omiyeba. Et puis bino batu bofinga ka batu sida, yo sidatique, eza nango insulte te, eza maladie. Ngana yebi ba bébé mususu bazwa. Po bino botala na yebisa bino na yebite bato boyeba bato ba viva moi bien. Boyeba bato bazaki na moi ko yeba makambo. Boyebi Starsky et Hutch. Ezalaki film moko policière. Soki Starsky akufaka na nini? Moi na akufa na nini? À l'époque ancienne, boyeba siko makambo na yebisa bino. Boyebi Starsky et Hutch. Boyebi Starsky et Hutch. Na yebi Starsky et Hutch. Est-ce que boyebi l'histoire de l'un de deux? Moi, quoi, kufaka na sida, moi, sina landi na sida. Bazwa ki yango wapi? Bazwa ki yango na perfusion sanguine. Tu vois, imaginez ngai, na koko, hein, pas Willy. Moi, je suis une petite fille qui traînait trop dans les pattes des gens qui connaissaient les savoirs. Moi, j'étais une petite fille qui voulait comprendre les choses. Gawana Bampari, Machinazo, Tanga, Histoire, Starsky. Et tu as la série, oh, c'est triste. Starsky, oh mon Dieu. Baola qui sa procédure. Magic Johnson. Allo, bango kala. Magic Johnson, ça a vu teti lelo. Ça a vu. Yozana poto awa. Hein? Merci, Maman Carole. Yozana poto awa. Papa Mbenga Chala. Yoza na poto awa. Na Afrique du Sud kudu akutu ba papa Mbenga ba vandaka. Kuna Basou d'Afrique ba yokela ngo zwa, ba yokela ngo pasité. Vous pouvez vous imaginer à l'ère d'apartheid. En Afrique du Sud là-bas, les gens n'étaient pas éduqués, les gens ils sortaient dans leur township, ils allaient boire tout le week-end, s'enivrer, se tabasser dessus, se contaminer les maladies des sida et les patati et patata. Vous savez que les Sud-Africains sont même en avance par rapport aux Congolais. Parce que quand Franco avait chanté les histoires des sida, les Sud-Africains, je pense qu'ils étaient encore en apartheid. Mais les lots, comment on appelle ça? Les Sud-Africains, ils propagent bien l'histoire des sida. Les Sud-Africains, ils se soignent. Les Sud-Africains, ils le disent sans honte. Papa Mbenganga na kosi, bato Afrique du Sud, boye bisanga. Les Sud-Africains, ils ne cachent pas leur maladie. Les Sud-Africains, ils ne cachent pas leur maladie. Quand ils sont contaminés de sida, ils ne cachent pas leur maladie. Ils le disent. Ils te mettent en garde, ils te disent que moi j'ai déjà HIV positive, but I'm not sick. Ayebisio déjà que oui, prends tes gardes, mets-toi en garde. Les Sud-Africains n'ont pas honte. Ils font des campagnes et tout, et patati et patata. Les Sud-Africains n'ont pas honte. Et pourtant, bango ba yesima. Pour bazaki na kati apartheid, bazaka ba éduqué. Mais balobelaka sida wana. Pourquoi bino bobombaka? Pourquoi yo lingi ko contaminer batu nyonso? Bon, bino pe pourquoi bo discriminer ka batu sida?
Bayebi soso muto ameli na kopo na sida atikeli au sida. Bayebi soso kolali na mbeto moko la muto sida otikeli na sida. Otikeli na HIV parce que sida eza so muto azo développer maladie. Bota la modèle bobo makabande ko na bino. Soki kaka munde ko na bino ayebi abandi ko kufa mawa. Bokomi abelaka azakutu na sida. Bozo tonga tonga na ndako bokomi ko discrimer. Congolais za mabe. Congolais il faut changer. Congolais il faut pas qu'on valoriser mutu nyonso. Congolais, il ne faut pas qu'on valorise mutu nyonso. Sokoko aza pauvre, aza la mbongo te. Tout le monde a moko, tout le monde a ma décoration à bateau baza na touche. Sokolo aza na touche te. Aujourd'hui le taux a diminué. Avant l'Afrique du Sud c'était le pays sidatique et puis les sida là c'était chez les noirs. Van Damme, Nose, c'était la publicité, mais ça a édifié beaucoup de gens. Parce qu'à l'époque ancienne, aujourd'hui, tu as comme côté valoriser l'homosexualité et tout ça, LGBT et tout ça. À l'époque ancienne, qu'est-ce que les gens disaient? Les gens pensaient que oui, tous les gens qui ont contracté le sida, bazaba homosexuels. C'était une fausse information. Il y avait aussi les bébés, les gens qui ont ce problème de... comment on appelle ça? Les gens que le sang qui ne coagule pas. Comment on les appelle? J'ai oublié le nom. Excusez-moi, le nom est parti, pas j'ai oublié. Les gens leur sang ne coagule pas, ils ont besoin de transmission sanguine. Ces enfants-là, ils ont contracté beaucoup de maladies HIV. Et ça, c'était une bonne publicité. Qu'il ait donné ça parce que pour dire que moi je suis hétéro, c'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai les sida. C'était une publicité. Si c'est une publicité, c'était une publicité qui était quand même bien fondée. Et les gens se sont mis dans cette histoire et l'histoire des sida a pris de l'ampleur. Et ça a fait c'est que beaucoup de gens ont été édifiés. C'est pas seulement les homophiles. Merci maman Ange Boyo. Vous savez combien d'homophiles ont contracté les sida? Parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas ils ne faisaient pas la différence avec les prises de sang. Ils ne savaient pas c'était quoi. On a contaminé beaucoup. On a contaminé beaucoup de gens. Avec les erreurs médicales, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Les anémiques, les hémophiles et tout ça là. Parce qu'ils avaient besoin de sang, mais les sangs n'étaient pas propres. Il y avait le virus qui n'était pas détectable. Alors, ils ne se rendaient pas compte. C'était une bonne publicité. Et après, docteur Montagnier, professeur Montagnier, Kota Histoire. Révolutionnaire makambo. Yo yebi professeur Montagnier. Ngala yebi de pour Afrique. Auto kufa na Covid. Pour azaï ko soupçonner makambo Covid. Professeur Montagnier. Boyebi ngala yebi quand il était mince. Parce que tous les magazines de mon père de la médecine, il commandait ces magazines, même dans le Paris Match et tout ça, on montrait l'évolution de HIV/SIDA. Bandeko, nga mayele, na le kichilo mola mayele. Boya na ngala écologie. Boya na ngala écologie. Boya na l'écologie na olaxabino écologie. Boya ka boyete awa, boya ka boyete savoir et vanda awa. Ngamo okutu na comme moi na comme moi na penza na bi Gisèle comme nous sommes bimsa. Moi je m'écoute si j'ai rien à faire ou quand je repasse, je m'écoute, je me dis Gisèle ozamayele bato ba finga nga bozaka bazoba. Excusez-moi madame. Le dérangement, j'édifie les gens. Non, ça va. C'est pas grave. Peut-être vous avez besoin, ma fille me dit silence. Peut-être vous avez besoin de silence. Vous avez beaucoup, hein. Waouh. Ça fait longtemps. J'ai travaillé beaucoup, j'ai pas fait dans les cimes à la maison. Et là, je ne saurais pas faire avec. Non, à la maison, comme ça va te perdre le temps. Ouais. Tu vas perdre beaucoup de temps. Parce que tu dois attendre une machine. Il faut faire chaque semaine. C'est beaucoup. C'est pas facile avec eux. J'ai des 3 petits. C'est pas évident. Ils ont beaucoup de vêtements. Hein? Parce que s'il faut garder autant sale, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sortent. Je dois les faire sortir. Il faut trier. Sinon, ça va pas. Moi, je suis venue laver mes oreillers et la couette. J'ai fait une grande machine. Parce que j'ai les repassages qui m'attendent, ça me terrifie là-bas à la maison. Bon, les amis, donc on partage avec vous les savoirs. On partage. Donc moi, je suis venue ici sur la toile. Beaucoup de gens ne savaient pas. Il faut vous dépister de toutes sortes. Ma papa a 50 ans. Beaucoup de gens ont examen à colon. Parce que mingi, ce cancer-là de colon, ça touche plus. N'est-ce pas? Ça touche plus le monsieur.
bokende pe ko se dépister prostate na bino. Prostate c'est un organe. C'est comme un cancer, cancer du prostate. Et ça cancer, comme un organe, il faut se faire dépister déjà ceux qui n'ont pas 45 ans, ceux qui n'ont pas 50 ans, ça dépend d'un pays à un autre. Mais il faut que ça la test, il pas urologue. Bon ça la test, on a beaucoup pas médecine interne, votre côlon est comment et tout, n'est-ce pas? Il faut qu'on la kango pour éviter ce genre de choses. Quand quelqu'un maigrit, c'est pas parce que ou quand quelqu'un meurt, c'est pas parce que monsieur Wana ou madame Wana avait le sida. À plus ou moins 40 ans, papa Mazaloubi, plus ou moins 40 ans. C'est comme nous chez les femmes aussi, le cancer de sein, il faut aller se dépister à 40 ans déjà, ici en Belgique. Je ne sais pas, ailleurs à Londres, je ne sais pas, c'est tôt, parce qu'en Angleterre, là-bas, ils ont vu qu'il y avait des jeunes filles qui ont développé le cancer du col de l'utérus avant l'âge. Alors en Angleterre, ils donnent ça, hein, Maman Josoko Zakaka Awa, peut-être tu peux nous donner cette information, ils donnent ça plus tôt. Ils donnent la possibilité d'aller se faire dépister plus tôt. Allez vous faire dépister, vous allez éviter beaucoup de dégâts. Hein, allez vous faire dépister. Quand vous couchez avec une personne dont vous n'avez pas utilisé les préservatifs, vous pouvez aller à l'hôpital, expliquer votre cas. Ils vont vous faire des tests. Ils vont vous donner ces médicaments qui feront assez que, parce que toutes ces histoires-là, ça coûte cher à l'État. Net biso batovan dans la poto ya sokoko. Écoutez, rabiso cher. L'État a foutu la rabiso babilo kowana. Au lieu l'État paie ça au trithérapie wana, ezaba qui c'est zalaka cher. L'État ko préféré akata maladie wana. Yango bomo na kabape sa biso ba dépistage. Parce que l'État a lingité a foutu la yo ma cancer. Cancer, vous voyez, qu'on se faire soigner qu'un cancer du sein, ils a combien? Plus de 200 000. Plus de 200 000. 200 000 euros que l'État va débourser de sa poche. Est-ce que vous imaginez? Et l'État veut assez que les gens vivent sainement, que les gens n'aient pas de maladies. Vous comprenez? C'est pour ça que l'État de l'Europe fait ce genre de choses, la sécurité sociale. La sécurité sociale, l'État le fait, mais l'État veut déjà avoir des gens qui sont sains. Bateau, bazar, la maladie. C'est pour ça qu'on nous donne l'opportunité d'aller se faire dépister. Et quand tu vas te dépister, plus tôt tu y vas, mieux c'est. Parce que quand on est et si c'est sali au métastase, et comme on la liwa, ok, na palliatif. Ou bien comme on traitement qui va être trop lourd. Vous voyez? Donc il faut aller vous faire dépister. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous faire dépister, les femmes. Allez vous faire dépister du cancer du sein. Allez vous faire dépister, qu'on fasse la frottis pour le cancer et le col d'utérus. Allez chez les gynécologues, basa la besoin examen à côté la ovaire, et à côté la macambo belé. Allez vous faire dépister. Allez vous faire un check-up général, genre pour voir votre état de santé. Pour voir votre état de santé. Plus tu sais que tu commences une maladie, même le traitement sera pas lourd, n'est-ce pas? Parce que quand tu as déjà, ça fait des métastases et que ça devient lourd, et même tes traitements seront lourds, et que peut-être même si tu vas t'en sortir, ça va te rester des stigmates. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut vous faire dépister. Chaque année ici en Belgique, c'est gratos d'aller se faire dépister, d'aller faire les mammographies, d'aller faire les frottis. Allez faire ça, soyez vigilants. Soyez vigilants, les gars. Biso sokoko, biso tozala ba vigilance ya makamususu, ba bêtise non wana biso toni koyoka ngwa wate. Ozoyoka. Oyoki. Donc, et puis, ba maladie zébélé, ba hépatite, ezali, et tout ça. Et ici, quand ceux qui ba yebika etanayo, on te donne des médicaments et les maladies disparaissent. Vous comprenez? Les maladies disparaissent dans tout. Mundele a la capacité à causer la makambo ebele. Mundele a la makambo ebele. A cause zongisa yo, a cause zongisa fwana yo, ba cause zongisa yo mutema. Plus c'est rein, mutema et tout ça là, ba ko chayo na pile na mutema. Ba ko zongisa na ba ko na ba broche. Ceux qui ba broche na yo si baby, ba tiango ba longoli yango ba changer yo. Au comme il faut vivre un peu normalement. Les amis, allez vous faire dépister. Ne faites pas les automédications. Et tout, et puis babiloko mususu bakoma kote ke la bino awa eza babiloko ya malamu te surtout bato bamelaka misisa botika via komela misisa eza malamu te via misisa ezo bebisa ba papa ebele makasi ko sila yo botika soki moko ozo télématé peut-être oza na fatigue kende, n'est-ce pas? Kende et pas ya urologue, kende et pas sexologue kozwa ba misisa obomelaka te ezanga dose.
eza malamu te ozo baby sa nzoto na yo ba misisa ona bomelaka wana et puis en plus de ça ezo ke de ko modifier ba biloko na kati ya nzoto na yo sans que tu ne saches bandeko ezo ke de ko modifier ba biloko na kati ya nzoto na yo sans que tu ne saches. Vous comprenez? Soyez prudents. Peut-être que si on a la détox na iloko komela genre netinga saka ba détox ya manioc na citron. On sait que les citrons il y a les vitamines C, on sait que les manioc il y a ce qui nini wana omeli et puis esalaka na yebi batu babika na maladie okutu na hôpital balobi obika te babiki bazaki na ba problème à foie problème wana esila komela ba détox neti ba dani oyo ba céleri ba concombre ça c'est logique, ce sont des choses qu'on mange mais les histoires là des racines là il faut commencer à réfléchir 2 fois parce qu'il n'y a pas de dose. Et tout le monde a une vidéo mususu na ba Kinshasa maman moko boye asala kango atiena ba produit pharmaceutique na kati et puis bozo mitu na muto akufi nini ye maman na tikala ko sala pharmacie te ba misisa wana yebi ba composant te akamati sikoyo ba kisi soki ba kisi combien soki eza périmé soki eza tala mboka modèle bozo vivre bande ba oboma ba papa botala koma ba tuko ke na Kinshasa batu nyoso ba beba na Congo batu nyoso ba koma bilongi mabe likolo komela ba biloko wana mama wana za pharmacienne te na na pesa ki autorisation ko sala ba kisi wana azui misisa asangisi misisa kili asangisi azui banketu soki baketu ba nini wana ache asangisi akamati sikoyo aye ko bakisa ba kisi pharmaceutique ebele boyebi ata wana na ba médecin eza ba kisi te songolo na songolo oko sangisa ngote yango soki ba kutuna kabiso ozomela kisi na hôpital soki okei avant ba pesa n'importe quel traitement bako yebisa yo que oh papa chemeki uko kwa dada umulamukia na yule sekola makazi. Elle m'a dit qu'elle est beaucoup occupée, elle m'a expliqué son projet. Embrasse-la pour ma part. Embrasse-la, je fais son boulot. Elle a suppléant nae. A kochanga penza sans qu'elle ne sache. Il faut lui dire, dada, c'est meki. Yebisa dada nangai ke ya kochanga sans qu'elle ne sache. Je lui dois beaucoup. J'avais ça mais ça ne sortait pas. Grâce à elle, quand je la voyais, je dis moi aussi je peux parler comme elle parce que j'ai la connaissance. N'est-ce pas? C'est elle, c'est coach nanga nombre. Aye bien ngot kutute. A coachangai, a pesanga posa ya koya koloba awa. Dada nangai. Il faut lui dire que je lui envoie beaucoup de ondes positives. Donc je disais, Maman Wana, qui lui a donné l'autorisation? Est-ce qu'elle connaît les médicaments qu'elle est en train de mettre dans les trucs là, les racines? Elle ne connaît pas. Mais elle met des histoires horribles dedans et vous mettez à boire. Même quand on vous dit, oh mon amour, oh, Ganazozela, Baki, Bamisisa, Moko, Koutana, Congo, Po elo konange telema, papa, Ozo me la bakisi, o ekopesa yo cancer, Ozo me la bakisi, o ekopesa yo maladie, ekopesa yo maladie ebele, o kutuba, tubakoye ba maladie, o kufinangote. Botika biloko wana, Oza na ba problème. Ce qu'on a là ba problème. Il y a impuissance, va à l'hôpital. Tu ne peux pas mélanger. Peut-être, ils ont la babilo qu'on moussou biso, batongo la biso. Et boma bisote, ils ont coupé sa biso, mon maman tali kaka, moi non linga bella, papa docteur, papa Guy Roger docteur. Bonne arrivée à toi. Bandeko. Oh, c'est pas normal. Yo, biso batongo la biso, na ba ma kasa ya ba goyavier wana ba mapela ba makasa ya manga nini ezalaki nocif te parce que soki otali ba kisi o bazo sala mais soki okomi ko mélanger okamati o mélanger biloko ba mususu pe bazaki batongoli batu savon c'est pas normal. Mais biloko neti ba manga parce que toyebi ke soko tali substance ya manga eza na biloko ebele na kati. Oui kotongola oui parce que eza ba biloko mindele ba komi kokote lango laboratoire. Boyebi guerre eza na Congo wana c'est pas seulement la guerre des minéraux, eza ba guerre botanique. Parce que ba matiti eza kuna ya makasi. Oh eza la que oui voilà et biki sabato. Mais vous ne pouvez pas mélanger des racines avec des médicaments. Et vous ne pouvez pas mélanger 2-3 médicaments. C'est interdit. C'est vraiment interdit dans le monde médical. C'est pour ça qu'on va à l'hôpital, on nous pose toujours la question, vous prenez quel médicament? Vous êtes sous médicamentation. Pour
pour qu'ils puissent regarder quel médicament te donner. Parce que ça crée beaucoup de dégâts. Mélange à médicament, mélange à médicament, et zamabe. Yo siko bazu yo matiti yo kuto yebite ba misisa ya banzete kuto monangote o yebi ba substance nangote. Tu connais pas. En plus de ça, on rajoute encore les médicaments qui sont quand même qui sont contestés. Ba médicaments la bino ba chalina wana, et ça ba médicament ya lokuta. Il faut être logique dans la vie. Il faut pas vous mettre en danger comme ça. Vous vous mettez seul en danger pour des bêtises. Parce que toi, tu as vu une petite fille là-bas, tu veux lui montrer que tu as encore les capacités de faire la chose. Non! Arrêtez vos histoires avec vos coachs bizarres. Arrêtez vos histoires. Ah, merci. Plaza Mukolo Langazali, qui m'a inspiré. Elle est là. Elle existe. Yaya Mukolo Mokwazalagawana. C'est elle qui m'a vraiment... Quand je voyais les hommes, je me disais, Bino, bah papa Willy, bah papa Kerwin, bah Fabien et tout ça. Je vous voyais. Et quand je voyais l'autre là, ma yaya, Dada, je me suis dit, les amis, il faut essayer de bien faire les choses. Parce que la vie, elle est trop courte. Mais tu ne peux pas te mettre en danger. Parce que la plupart des gens se mettent en danger seuls. Et c'est mal. Tu ne peux pas te mettre en danger en buvant ceci et cela. Hein? C'est gentil. Hein? Merci papa héritier. Merci à vous tous qui étaient là. En tout cas, ne vous mettez plus en danger. Allez vous faire dépister de n'importe quelle maladie. Les HIV, hein? Déjà, le virus de HIV, c'est pas mortel. C'est juste, il faut savoir son état sérologique pour se faire soigner, pour se faire prendre en charge. Le plus tôt, c'est mieux. Dans toute maladie, plus tôt tu sais, mieux c'est. Vous comprendre. Bokende kosala ka test na bino, botika automédication. Botika bimela mela o ezo utaba Congo wana, ba osangisa bino ba kisi ya ba chalina, ezangi mutuna makolo. Il faut poser l'attention. Ceux qui biloko ngo ebikisa ka batu, pourquoi ebikisa ba congolais kuna te? Pourquoi ezo bikisa Tshisekedi ye morote? Hein? Ceux qui bakisi wana ba mama wana basala bakisi, pourquoi bazo kende koteka lango Tshisekedi te ebikisa? Donc arrêtez des aventures comme ça. Surtout si vous êtes des gens qui sortez. Si tu es un intellectuel, même si tu ne sors pas, tu connais quand même les méfaits de ceci et de cela. Essayez d'être un peu à la hauteur. Arrêtez de vous tuer couteau à grand feu. Parce que beaucoup de gens là-bas, ils ne vivent pas au-delà de 60 ans. Au moins, il y a 50 ans, il y a 40 ans, c'est pas normal. C'est parce que vous vous tuez seul. Déjà toxique. Oui, boire comme les Congolais boivent là-bas, les Aguènes, toutes les bières bizarres que vous buvez là-bas, les Skol et patati et patata. En plus de ça, au Kamati Lisusu, n'est-ce pas? Au Kamati Susu Banzete, au Meli Likolo. Après, au Meli Susu Bakisi, Mususu Likolo. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que vous mourrez jeune. Arrêtez vos pratiques-là d'automédication. Arrêtez ça. Il faut arrêter vos histoires là-bas. Hein? Arrêtez vos histoires-là de penser que oui, voilà, au Meli Bamisisa, au Meli Baboy. Mais ce qui oyebi ke misisa wana na yebite. Mais bokenda kuna déjà ba pesi biloko moko na milangi. Hygiène na milangi wana ba pesa kabino eza douté ba kenda kolokota milangi wana ba tuba bwaka ki yango déjà ba stériliser yango te, ba désinfecter yango te, ba kamatika ba skola yango na mai ya salité lisusu o eza na ba biloko eza kana ba mai et tout ça. Bo meli lisusu. Après ça, il faut arrêter votre vie là, c'est une vie qui n'est pas saine, ce n'est pas normal. C'est comme des malades mentaux. Oui, c'est comme des malades mentaux. Arrêtez vos vies là bizarres. De boire tout ce qu'on vous présente sans savoir ce qu'il y a dedans. Bois de l'eau. Tu bois déjà l'alcool. Tu fumes déjà. C'est déjà nocif pour toi. Et tu vas te rajouter encore d'autres problèmes que tu ne connais même pas. Tu vas laisser tes enfants. Hein? Tu vas laisser tes enfants. Je vous laisse ici. Moi, je vais m'occuper. Je vais sécher. Et puis, mon téléphone va tomber l'obat. Et je dois rester éveillé. Parce que j'ai encore peut-être encore 30 minutes ici, ce qui combien. Parce que ma machine veut s'arrêter. Et tout ça. Yo sokoko, ne viens plus jamais. Moi aussi, je te mets en garde. Sokoko, je te mets en garde. Ne viens plus ici nous menacer que tu vas nous faire disparaître avec ton argent qui n'en vaut pas la peine.
Commence déjà par décorer ta maison et aller te faire éduquer. Parce que tes blagues là que tu es en train de faire là, nous, ça ne marche pas avec nous. Nous, on a peur des personnes. Peur des personnes. Tu fais très attention, Sokoko. Fais très attention. Comme toi, tu nous menaces, nous aussi, on va te menacer. Nous, on va te menacer avec la justice. Parce que biso to se rendre à la justice, biso mon côté. Tu as mis place à aussi la justice. Biso to banga l'État. Tu respectes. Quand banga l'État peut être au salon de l'autre côté. Oyebi ki ko boaka papier wanate, oyebi ki ko boaka canette wanate, oyebi ko bebi samboka te. Oyebi ko yiba mpa kwa l'État te. Biso to banga l'État na lolenge wana. Après ce que l'État tungisi biso mingi, allez, toke na la justice. Nous, on n'a pas peur des petits bandits comme toi. On n'a pas peur de toi parce que tu es un petit bandit qui n'en vaut pas la peine. Maintenant, va faire ce que tu as à faire. Tu menaces les gens parce que tu as l'argent. Tu es taré. Toi, tu connais les gens qui ont l'argent. Hein? Yo, oyebi batu bazana mbongo, yo sokoko yo. Oyebi batu bo bazana mbongo. Yo za pauvre. Batu pauvre de ba koloba batu bazana mbongo. Tala ndaku na yo, taba kazaka, tala éducation. Mutu moko sans instruction, zo bazo. Ozo pe koloba, ozo loba na banani yango yo. Yo yebi abiso to zoka ba autorisation ya ba marche. Oyebi modèle biso to la raté. Yo yebi modèle batu ba komaka ba lettre yo, zoba. Ok, de l'oba makamba buzuba. So na yo ki yo lisusu na oyela yo. Na yo elosko na ndenge ya bien nango. Pas jouer avec les gens, hein. Au revoir les amis. Bisso, le 4, il faut aller contester. Le roi de Belge est en train d'aller au Congo. Il n'a pas le droit d'y aller là-bas, le roi de Belge. Parce que le Congo ne vaut pas bien. Le Congo n'est pas bien géré. Il n'y a que des malfrats qui sont là-bas. Ici en Belgique, ils ne volent pas autant. Donc nous, on est en train de contester la venue du roi au Congo là-bas. On ne veut pas de ça parce que le président là n'a pas été voté. C'est un président imposteur. Un président imposteur qui a menti, qui a fait des études ici. Le roi est au courant. Ici, les choses comme ça ne passeraient pas. Le Parlement va te rappeler. Oui, dans tout et pour tout. Pour tout, on te rappelle au Parlement. Donc le roi n'a pas allé mettre son nez dans un pays où on ne fait que détourner, dans un pays où il y a des guerres qui sont orchestrées. N'est-ce pas? Par le pouvoir en place et par les pays voisins. Il va faire quoi là-bas? Le Congo est en guerre. Kagame a déclaré la guerre, n'est-ce pas? Le roi, tu vas aller faire quoi là-bas? Ici, dans ton pays, tes enfants sont instruits. Le gouvernement fonctionne correctement. L'État est là. Chez nous, l'État est inexistant. Avec des malades au sommet de l'État qui ne faisaient que détourner des millions. Et toi, tu vas aller là-bas. On sait que tu as des valeurs. Les valeurs d'un roi, c'est être dans le truc. Aujourd'hui, on est en train de fêter les 70 ans de règne d'Angleterre, n'est-ce pas là-bas? Parce que c'était quand même une femme qui a été à la guerre, qui a quand même des valeurs, pseudo-valeurs. Parce que de toute façon, il faut qu'on se le dise, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas à te foutre ton nez là-dedans. Parce qu'on sait que le gouvernement du Congo là-bas, ils ne respectent pas ni la constitution, ni la loi, et ni les humains. Qu'est-ce que tu vas aller faire ici? Ici, vous nous respectez, même nous qui sommes venus. Vous nous respectez. Ça, c'est des choses à bannir. Quand tu vas là-bas, c'est pour aller faire quoi? Légitimité, donner la légitimité à Tshisekedi. On sait qu'il est illégal, on sait qu'il est illégitime, on sait qu'il est incompétent en plus de ça. Un inconscient né. Tu vas aller là-bas te mettre à côté. Et les trucs des reliques là de Lumumba là, Tshisekedi, avec les doublements, Zongi Sakaka Monima ou à la place au Kutakiango. Yoza la moulimu ambindo ya destruction. Ozu Zando Bomi. Bongo Congo Oyibi. Okundi papa na yo na 14 millions. Donc nous, on te tient à l'œil. Parce que toi, tu as peur de nous, tu ne viens pas nous répondre. Et même tes gens là que tu envoies, ils ne sont pas à la hauteur. C'est quoi ça? Tout le monde est en train d'évoluer, nous sommes en train de régresser. Donc les gens ne peuvent pas restaurer les choses. Depuis au Bukaka Zando, Bozoko Kakozongi sa Zando Angote. Ok, sous ko bimisa, o baké ko sukola. Donc monima wana bako sukola Angote, bazui ba mituko to mona ka. Ah ba, pona ko sukola monima, il faut ko longola ngo place ango. Ça c'est des bêtises. Donc, tu vas sukola monima wana place wana te. Il faut pas me mango quelque part. Ba kende ko sukola ngo quelque part. Ba bagisa zolo, ba bagisa quoi? Oh qui manquait là-bas. Laver là sur place, il faut les déboulonner. Toya bibino ke boza ba incompétent. Soko déboulonner loko kokozo ngisa ngo sous te po boza ma elité. Allez. Je nous laisse ici. Au revoir. Et les gens qui venaient ici parler, oh, ici, les putes, ils sont là-bas, ils payent leurs impôts. Ils payent leurs impôts avec leur argent de prostitution. C'est un travail, c'est un métier. Oui, et ils ont leur pension. Donc nous, ma fille, ça ne tient pas avec nous. Parce qu'ici, la prostitution, c'est légal. Ils payent ça. Nous, ça ne nous fait rien. Parce qu'on connaît les gens qui travaillent là-bas, ils payent leurs impôts, ils ont leur vie, ils éduquent leurs enfants. Dans toute quiétude. C'est un métier. Donc ne venez pas avec vos histoires débiles ici, qui n'en vaut pas la peine. Ah, papa Maza, il faut qu'on manifester dans la place royale. On va aller manifester là-bas.
Je vous laisse. Bonne journée à vous tous. Au revoir.